Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, 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 que Dieu vous bénisse. Kolo pambola bande konyo se tout balanda biso na mwasi ya mokonzi TV boyebi nde tomesana kosolola biso atobeta pina masolo te tolinga obenga opena te ke tobeta masolo no biso to edifiaka corps du Christ na ba conséquences na ba masolo tobetaka na ba histoire toyaka nango eza ba histoire vrai oyo ekomelaka peuple ya Nzambe. Mais tobetaka yango mpona koédifier corps du Christ mpona kopesa conseil kolakisa conséquence ya kosala mabe pe ya kosala malamu parce que la Bible dit l'Éternel parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Okoki oyoka pe conseil na mateya okoki oyoka pe conseil mosusu na histoire otire pe quelque chose na kati. Lelo mama Anne Kalambai tolo na se ayeli bino nini mwasi ya mokonzi na présence na bino lelo tozosolola pena. To edifiaka corps du Christ tozo solo la lelo lisolo ni toye nango toye na lisolo ya mondimi ameli pasteur mbongo mondimi a escroqué pasteur mondimi azongisi mabe na esika bolamu. Bien aimé de l'Israël omoni malamu tosala na mokili bible même ezo recommander biso tolingana tosala malamu tose portane na mitema ekozala malamu mingi na kati na bible eza na liteya moko te oyo ezalaki puissance ya bolingo eleki puissance ya pardon parce que esika bolingo ezali esika pardon ezali esika bolingo ezali esika simplicité ezali esika bolingo ezali esika komikitisa ezali esika bolingo ezali esika kosungana ezali mingi tolobake bapaster babescro bapaster bamela bato mbongo bapaster basenga trop bapaster basala nzambe bien aimé dans le Seigneur eza na basala nzambe oyo babimaka na ntongo bakendaka mosala eza na basali na nzambe oyo baza sérieux na vie na bango eza na basali na nzambe oyo basungaka pe peuple ya nzambe eza na basali na nzambe oyo baportaka bana na nzambe pe na mitema na bango eza kaka na basali na nzambe nyonso tute oyo bayakaka pa bandimi mpo bandimi bapesa bango to bandimi basenga bango mais eza na basali na nzambe mosusu mpe bazwaka pe ya bango moko propre mbongo na bango basungi pe église to basungi pe bana na nzambe tokoti na lisolo na biso eza na papa na biso moboye aza vraiment prophète monene oyo mpena ayebani bato ebele bayebi ye toboyi kaka koloba nkombo mpona kobetisa bandeko mosusu mabaku te me yo ozwa leson oyo eza na kati na lisolo oyo yo moto osali mabe zwa mabe ekomisango malamu yo moto osali malamu koba na kosala malamu ekozala malamu papa na biso aza na église aya na église na bamboka kaka ya Europe oyo aza na église vraiment akambaka pe asalaka et puis azala bana na ebele ya molimo comme on dit le père encadraka bana ebele mwana na ye moko azala na babiloko ebele na kine akendaka Congo na mboka na biso Congo Brazzaville mingi aza na mwa bafere na ye kuna epuis papa ne pe ya molimo prophète asungaka pe mwana na baprière soki azokende makambo na ye asombi biloko na ye pasteur abondelaka mpe mpona biloko yango etu omoi asungaka mpena na baprière makasi eye kosala ke frère akendaki mboka na bango Congo Brazzaville ntango frère akomi na Congo Brazzaville abengi papa na yabi papa awa baoteka bamapango prophète yango mpe aza mpe kaka prophète ya congolais mais congolais biso RDC te Congo Brazzaville lobi papa baoteka baterrain awa soki otindi mpena mbongo na yo nga nazwi terrain bona boye bona be pasteur wana mpe ayebisabi esala bien nasomba mpe terrain kuna naza na besoin kotonga mpe église kuna etu mpo nzambe deja apesa ye nga deja révélation mais namoni ka eza kaka nzambe moto atindi yo obenga toro mpo oyebisanga mambo ya terrain tosala siko ndeni parce que nga na programme na nga par rapport ya église mpe famille na nga nasalaki mpenda programme ya okende Congo te abite papa nde eza boye so otindi mbongo te okorate yango donc oza motu mo fo tindela nga mbongo monta autant mpo nayeba kokangela terele na oya na osala bafoto na oyelo makambo nyonso tu et puis so omoni ke moto akosungu aza te mpona koyeba kotonga etu etu nga okobanda koya kosurveille mosala etu etu prophète ayebisi ya problème eza te prophète azwi mbongo ake na monogramme asali wester asali transfert atindeli mwana ye wana ya molimo mbongo
Papa Zimbongo atindi mbongo tango pasteur a prophète atindi mbongo wana mbongo pe komi abengi pe prophète papa na récupérer mbongo abi problème eza te mais tozwi rendez-vous na ba propriétaire ango j'ai dit ok écoute na prophète abi mwana nga likambo eza te nga na ozela ka sala makambo nyonso ayebi mpe nkombo ya prophète makambo tu omwana mpaki asali makambo nyonso to azwi terrain apesi mbongo akangi mpe bafoto azwi atindeli papa na molimo papa na molimo apamboli ye voyage mpe esilaka te voyage ekóma na temps etokosaute mpo tomemango molai te voyage mpe esilaka te voyage esili frère na biso azongi mboka azalaka na Europe ntango azongi ayeli papa ne bapapie nyonso tu bapapie ya terrain bafoto makambo tu et puis prophète atindelaki ye mbongo mpona kosala kaka clôture ya mokie mpo na koidentifie place moto mosusu azwa te ayeli mpe ndenge mpe batongi mpe ndambo ayeli bafoto papa molimo prophète mpe atali bafoto nyonso aya place yango kitoko aya bato mosusu mpe batongatonga pembeni moyika bamboka kongo moye natanga mboka yango te ngai nayebi koma mboka yango te bapesa yanga mpenza kombo te eye kosala ke prophète avandi 1 an abongami mpena tata bato abongami abite bon tosongo nazolinga sikoyo nakende mpo nakende kobanda mwa misala na kongo kuna bona o papa problème eza te prophète atiki prophète asombi biye etu banga bakende bango moko ekomi na fin ya voyage mwana azwaki mwa contre-temps ayesi prophète papa nazwi contre-temps moye tokende ngai na yo eza te tala bapapie oyo na bacadastre esalaki bamakambo nyonso te eza na kati adresse eza na kati makambo tu prophète azwi mpe avion toujours ekoka kozwa avion prophète azwi avion donc prophète azwi avion akomi kuna apesi mpe bandeko ne mbote nde ezalaka batie na hotel ekomi lobi nango apesi bango adresse ayebi nasombai terrain mo ala tongai ndambu bomema mwana na nga molimo moto ayaki kosombela nga bomema nga na adresse wana nakende kotala oui nakende kotala mpona banda misala bandeko bana na bango mpe bazwi voiture bakotisi prophète bamemani ti na adresse ewo bakomi mpe bamoni mpe terrain kitoko nde baclotiraki yango etu koma bakoma etongo bato ya misala pene bazalaki te sentinelle mpe oyo babatela wana azalaki te bakomi na terrain oyo batelemi baoluka neti motu ti prophète mpe obika eloko na yo soki osombi oye soki okovisite ngo kaka ndenge ezalaka prophète akoti azotourne azotalatala nzoka nde sikoyo prophète anga banda otalatala gardien oyo akengelaka azala na ndako moko ya mokie pembeni amoni bato moko baye baotalatala ndako bakoti na kati ya clôture bazotalatala bazalaki so plus de 5 gardien wana bamona mpasi ayata kotunda bango ndenge mpona nini boye osala nini boza banani abengi polise ntango abengi polise baprofete bavandi kaka mokie baotala be bamona mpe moto aza te na bapape na mwana maboko rilolilolilolile profete alala te polise ye wana komi police akoma te police akomi prophète atali police présentez-vous et tout osani prophète habite non naza epa na nga oyo eza terrain na nga nasombaki et oza terrain osombaki babengi mama mpe garde apusani te oza terrain ya mama moko boye kombo boye prophète abi mama moko kombo de wenga bapapier nyonso tu nayaki nango yango naa nango na maboko bapapier mama moko garde amoni yango sérieux na bapolice na gardien na prophète na bandeko ya prophète bamemani ti na commune ntango bakomi na commune gardien aye mpe na bapapier abimisi bapapier fa photocopie oyo aza nango ya mokolo terrain oyo asombaki eza mwana mwasi eza ya prophète te donc baprophète mpe abimisi bapapier na ye donc ndeko wana mobali asaleli père spirituel na ye bapapier ya faux asali yango mpena na mboka na bango ndenge ya solo bakopi na adresse wana me ya faux eza enregistré te na commune na bango kuna na Brazzaville prophète asimba motu prophète asimbi motu bapapier oyo prophète ayaki nango autaki nango poto na bapapier oyo gardien azalaki nango kolongola te kobakisa te na bakache makambo tu mais tout c'était faux archi faux prophète asimba motu babandi obenga ndeko oyebi ndeko boye te nayebi te nkombo ya ndeko wana na nini eza te bo bapapier euti wapi prophète comme aza vrai prophète vraiment mosala ya nzambe azongi aboyi mpe koyebisa mpe mwasi na ye aboyi mpe kobenga ndeko wana azonga kaka na ndako asala soki une semaine moto akendeki asala 1 mois mpona batravaux et tout asalaka une semaine prophète azwa tike azonga ntango azongi akomi na poto mbongo bele wana prophète abimisaki na mbongo atindelaki asala clôture frère alia mbongo nyonso tu frère amonanaka te akanga telefone ti lelo prophète azoluka frère aomonana te akontakte bato oyo ayebi mpona frère azomonana te bien aimé na histoire oyo boyebisa biso vrai
ndeko na biso motema makasi soki ata ayebaki ke autilize mbongo wasalaki nyonso to wasalaki kokai koyebisa ata prophète wana déjà miyebela na poto avoyage te parce que tant tovoyageur tolokaka déjà tobongisaka déjà esika nini okolala esika nini okolia ntan nyonso to osala na poto fo bongisango papa na biso asombi biye akei ndeko akangi kaka motema komi ti sur place ndeko akangi kaka motema ti lelo ndeko aomonana te eza pasi na bambongo na biso apoto ya pasi ta mosusu na mboka Kongo to na baafrike nyonso bakanisa leti facilité eza na poto mbongo facile eza te lobaki ozala moto ya bakope ngo mpe lelo esi ebeba me biso bato toluka nzambe tosalaka mpe nzala motoki na biso mpo mosala nzambe wana prophète wana aza moto asalaka aza na makambo ne awa aza na église prophète abengi nga abi mama nayebi te nasala nini naoyeba te nasala nini bano nayokaka yo obetaka mpenza masolo nayokaka yo osololaka na part nzambe bien évangéliste s'il te plaît aide nga nanu pesa na sujet oyo na bana na nzambe na basali na nzambe oyo balandaka yo na tolo na si oyo balandaka na mwasi ya mokonzi bayebisa nga na ka oyo nasala nini donc frère ayambaka su telefone te aneka na adresse wana prophète soki ake kuna mwasi na alobaka kaka aza te prophète ake 2 fois 3 fois amoni ke akutana na ete telefone wana yamba asu te mwasi na lobi akomosala na province soki aye na koyebisa ye mwasi akendaka église te ye mpe frère akenda asu église te baza le même mboka na prophète asilisi prophète wana mayele prophète azoyeba te asala ni abunda bafilime ye batia ye na réseaux sociaux aswana babenga ye prophète alukuta amema ye na prison balobaka lelo basala nzambe bakomomema bandimi na bango na prison prophète mayele esili yango asengi bino peuple ya nzambe bino peuple ya tolo na se te nasala nini mayele esuki nga peuple ya tolo na se bamemelanga conseil na kolanda prophète mpe aza na ligne nde toza nazolanda biso shalom papa akoti sikoyo shalom papa que Dieu te bénisse akoti sikoyo aza na ligne bien aimé de le Seigneur prophète asala nini bopesa prophète conseil bokoma aotala video aza na ligne akotala sur vidéo akoretala akotala nga ba commentaire o bino pe panzambe bolobi tolobaka ke bandimi ba pasteur mutu balemela bandimi mbongo ba pasteur mutu basala bazongisa bo tala la pa bana na nzambe pe makambo oyo bakomi ko sala nzambe apambola bino to tirer leçon bato tolinga to ke somba biloko na kini zwa mbongo na ocha na poche kende yo moko sala makambo na yo nyonso yo moko ezala na Congo ezala na mboka ni na Angola kende ko sala makambo nyonso tu yo moko et puis ozui mutu otiki parce que le cœur de l'homme bien aimé est mauvais. Soki kolo Yesu masi azongi te tokutana na ba prochaine vidéo bien aimé masolo toninga kaye plein donc mokilo eza mabe papo ate akoliloba mutu asipota oyaka poto ozaki na mukanda te obandi kosala na mukanda na ye apesa okuze na ye okoma kovanda pa kuze na ye ozwi mukanda na maboko na ye obali mwasi na maboko ne na église na ye mwana moli mwa soutenir yo na mariage lelo oyo ekomi ko esombeli eloko na mboka na bino ozwi mbongo nyonso to olie motema nini mpo okanga telefone oyambaka te papa na nga soko kolanda nga esika oza na mosika nzambe ya oyo ya lola nzambe ya prophète oyo atiaka yo maboko oyo abondela pona yo meli mbongo amona yo ajije yo biso tosala eloko aloba te nga mpena de mapart etaki mama to na se naza makambo aloba te naye kodepose dossier na peuple ya nzambe oyo balandaka biso na mwasi ya mokonzi oyo balandaka biso na tolo na se baloba oyo bakoki koloba que le Seigneur vous bénisse je vous aime beaucoup à la prochaine. Déjà dans les bacs. Yesero Ngarangai de la sœur Imake Omandi. Daniel Nalipulu Yabakosi Kolongisaki Meshake Shadrake Abednego Naina Kendebe Wabie Oyonde Liloba Anabomo Ibana Bomo Imaina Bomo Inzela Bebomo Ikolo Seyobo Izanatina Nana Bengakayo Nzambe Ilunga Yabitumba Nanga Mimi najua ya kwamba wanipenda Mwokozi Yesu ya kweli unanipenda Elombe mobali hoya kweya gate Ndikutumbisha nzambi wa bamoyo Ndikutumbisha nzambi wa bamoyo
Yesu Longalangai. Wewe udi Il y a l'album Isokajani. de la sœur. Wewe udi Bukole Bwanyi. Bitumba oyo emonanaka na oyo emonanaka te kasi opesaka ngai kaka elonga yango nalobi oza elonga na nga nazalaki lobi moto ya kolela lelo